Pas contre-maître. Avant Nathalie, vision, on a calculé, on a âge, on a sanction. Tali côté famille, Nathalie côté balé, qui n'a côté n'a aucun bousson, n'a pas ninga. Voilà ce qu'on a fait rattraper kato, la rabama ben, ya sala tout le monde. Allez la mouli mona, azo a rappelé. Quand il y a des polo dîner de na maïmo, ozo ima bendi mo, mais ozo comporte donc et ça là ngamo hein. Famille robete le biso maman mukie. Bato nini na monde artistique bato nini oyo zara na bon format ba rankine po ezanga raté mutu to zara na bato balingaka ye mutu nyoso pa na bato yo balingaka ye. Bonjour chers internet, bonjour partout dans le monde. Balandara chaîne ya Balox Bene TV. Balox Bene TV chaîne na bile bo mesana o sala rabbi musala ya bien babi ande musala le kamalo bana ebele quoi. Musala le kamalo bana ebele. On a apprécié le remerciement et pas Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il y a des plafonds, ce qui était peut-être aux athées na vie. Bah mbote na ngai trop na pesi na ye moko la présidente Bénédicte Moussouamba maman mondiale depuis Irlande donc mbote na yo ya trop wana so na bosani c'est que na maman salate. Dieu merci ici, Dieu merci ici babi le producteur du moment ene makambo hein. Balox Bene TV chaîne numéro ya bien chaîne numéro ya actualité donc awa so bozana na besoin d'inviter nyo so bosenga biso bozala jamais déçu donc merci beaucoup vraiment na ba abonné na biso pour na confiance na fidélité bo pesa ka biso bo mo message vraiment tout ça la ram sala nde bolingaka sans plus tarder nazo fongo le plateau dans déjà na invité spécial na bino famille aura dombolela ki ya trop tozana vraiment donc Yo, vraiment sur place, to yambaye to yokaïdo. Bonjour famille. Ouais, bonjour. La paix c'est pas mbote na batu tout ba Hollande biso na temps oyo et puis na Bénédicte Moussouamba la maman du monde. Donc famille yo mon Équateur mongwandi chanteur moroka ya mongwandi ngaiko. Merci beaucoup. Voilà famille j'espère que aux artistes complets donc au sala des jamais au cause moment moutier au betel biso moi les passer na yo quoi to découvrir yo vraiment ensemble na ba abonné na biso ya Balox Bene TV donc au pesa biso moi idéologie bandara ndenge ni poko maka famille robota mabongo to ezala ndenge ni kama moko bimi famille donc betel biso moi moutier to eba donc on a parlé pendant la bakala nanga na zano héritier quoi kombo nanga pendant héritier kombo famille famille de la musique c'est qu'on a commis ça en famille la baction a bilingue nuance pour biso to ba nuance nando imba na parler les cas na parler mais ma père na ba mère ba mema biso na ba nzela nzambe a moi imba la catholique na ba église de réveil c'est ça là qui na komo kanga na ba vie na mususu ba oya ba kala ba Gilles Kwata na ba oncle na mo pa zala ki pa ndo yemba mususu ando beta guitare moleka na oncle nanga gwa ki o mère na pesi mbote kota zali bon bando beta ba yemba na parler quoi pour mère nanga pa yemba ya moi si penda mai mon Équateur to ba sa blo nga pe na kanga kaka na ya kaka ba sala orchestre na quartier jour musu sala ke bango ba musicien o bando yemba na ndako ba yate nga na uta classe pour nga za na uti classe na ina petite sœur na ye pa yemba Lisette Lokoku biso hotel marato bina le danseur il danseuse nga danseur to bina papa je me sous ko sala ke ba yate et comme quand vocal na muto sala biso soto yemba on sans micro ah oui que bon pas yemba on va meka to yemba on na comme kota na ba ben wana mais na zega trop église on a na sambela na et papa na biso Gustave Dorkisis na pain de vie na ma tête et ça là que no kangamana baninga msuto beti na ba fréquence star mais avant là que na fréquence star na travailler pe na baninga msu lelo ba comme ba leader baninga msu pe ba na ba orchestre pe minene ba osala pe mambo minene donc na féliciter ba onka ba courage ebele na moni ba omba kola na et pas vina biso Kofi Central donc na moni Robino Mundibu leader donc na mo bato belé quoi bato belé pendant presque nous sur ma tête na ma chance de travailler na ba Med John petit mon papa ya na Goma donc nous avons temps travailler na ba ngasko na kangama na baninga msusu ba Balotelli to bec la fréquence star ce qu'on a j'ai concours na fréquence star lando za chance trop ngam to lando l'idée banzembe puis to ando gagner kaka bon makila ba champion za makila déjà so sera lando bosser nando tsa ba esprit mo bo evite peut tant to za bana
tant tokola na ba problème eza trop te nde tokola boye tokomi okomi na ba responsabilité mo boye mambo ebele ekóma na mutu mais so oza mutu kaka oyebi ke wa idéologie mo bulo na oboseka adi so sera na baninga baomonana kaka waza na bakisi bani nzoka rien bulo kaka mare ayembaka nga so na ndo tuna bango siko ntango so mutu aoyemba te sika na kisi ya oyemba bien te to ndeni eyesa esu nzambe asungi kaka nde tobeta bilo ya quartier bona paye car babie kisi na baninga mosusu mpe tozali biso na biso koyokana ezali mpenza te tant tosali bor oyo alingi azala leader mais mpo na nga namone mutu to akozala na ye leader mais plupart ya bato tozalaki bando otiaka ke nga fona azala poste na ngai ndo kipe na nga te oyo kaba otia nde sayeke toyaki okabwana mutu na mutu na parle nakendana mpe bamission mosusu babenga nasala bainterprétation nake mpe na braza nasala bainterprétation na badiplomate oyo naki naosala na bainterprétation na bakasino longindo pa papa na biso Jean Matanto donc esalake naolongwana na mutu moko aomemanga pa papa na biso pa vi na biso Adolphe Dominguez donc nayaki matanga ya Georges Elito ntango matanga na bakekunda nga nazonga siko mutu tozali na car basinga tokotana pa vi na biso Adolphe mais c'était faut toyelisa mpo na embouteillage mpo tokende kaka 2 personnes nga naokumba ye azali pembeni na pigeon toyelisa mpo nazonga banini mpo na embouteillage na okoka te so embouteillage sera na embouteillage na okoka te fo mutu alekelanga kote tokotaka pa vi nde tokota pa vi so mutu yango ntango baosola nani amisien ayembaka banvie aye mpe pa nanga ndeni bien oyembaka nayembaka nanga wapi na ndako kaka yembana natuni nayemba biloko na ya nga moko te mekano biloko na nga nayembele mpe bolingo esilaki te yo okei epai okei oyebisi ngai te otikisa emaniata yango nga nalandi nasuke ye pembeni donc ntango nayembi yango ayesinga yemba na biloko na moko nayaki sikoyo oyembele lo mwa boye bajalou bakoso te ke boyanga yeye kosata kokufa ndoko comprendre ke nalela yo solisa moi parasoleil ya mvula parapluie me balarme nanga nazolela ye sheri yeye nakokaka kolia te sans présence na yo donc ntango nabeti baboro wana previa esinga peti nango bia yo ndo oza boye dimanche fo tobeta na émission na karibu 3 émissions kaka napesi yo mama tobeti no elomolo wa featuring wana natanga na vie azalaki na best ndenge nini mpo amoni ka mbala moko misie mo boye uti na ye wapi on vient à moto idéologie omoni bato ka mbala moko ka boye ezalaki best ndenge nini kozanga bamusicien to ndenge nini mama bapentagon bazalaki ya pentagon derrière voyage à Cayenne wana bauti osala na Soudaf Yannick Toubarange mpe azalaki ana yembaki retard mokabila pardon nazosengo tikoya en retard donc yembaki yango quoi omona ntango ayembi bango nyonso nakuta ye bango wana ntongo mpe nayembi moni bavi na biso na bawenge baza na baidéologie na bango moko mama azwi peti oyo mpo nasala ne bona memi bona osala ne ndaki mpe ozwa ayesinga tosala ne biloko wana maona tamoyeka jour mosusu babenga tokende émission liboso deuxième émission abenga na ndako na bandi koyemba remarqué ce qu'on dit dans comme oyemba bona moi na comme une orchestre la répétition abenga nga ba concert na tikala pe libela mbamo ambofonga mpe mbala ambofonga mto beti mpe ba tour ba Tanzanie ba Zambie dans ndenga ba est kuna na ke ba mboka presque nyonso ya est nazipe grâce ya kolia mesa moko na mama Olive na papa na biso Moïse Katumbi à travers président Dof papa na biso oyo président na ngai bina filé apesa bango ba respect à trop donc wana bango quoi vraiment série na ye tozali na ba limousine Ferrari ba sedambala ya mado na ye kolongwa siko wana na vai na nga na parler donc tant na loba na mona vie na nga héritier minimbo yebi mambo na vai na parler orchestre wa contre-maître yo sala tant osalemi na ye pe bah puis ande ni bon moi salami kuna faut venir na bi problème te nga pena na parler na sa bouloté to kendega to kepe papa normal to bandi bo
Et ça, non, il Mbappé vocalement wana na nzemba base. Ya lidusu na matol, na mvula revese, na mibomba pe mingi. Na imbasko vocalement wana j'ai été Jirgigi Palmi, Serge Palmi, Fambio Ralelie. Mayo de corps ezanga maboko, Fambio Raye. Kasi bomba kata moi parti anzoto. Donc voilà, n'imba ki onkuna. Na vandi pas contre-maître. Na vandi na talisko vision na calcul na âge na sangisi yango tali côté famille na tali côté baleki na côté na okeli boso na baninga habité faut la risque ma etula choix te na moni ba bimbi c'est la risque ma na ye wana pas full boss donc na landa ki musique na ye c'est pele na mona ki idéologie nga na olinga yango zaye wana na orchestre et puis mamunga na olinga na mona ki honnête on tinde nga na ya pe wana na oluka beta porte ça les tests là normal bazuinga tinde lelo na za wana voilà ba abonné na biso vraiment bon continuer ko s'abonner massivement bozomona ba biloko boye car na Balox Bene TV babi Balox Bene TV chaîne moko boye bien chaîne ya mbara mutu tout awa pas de problème to za pour ça nani bobenga bo s'abonner vraiment toko tozala wana pona ko sala bien musala kande musala kande zalaka le producteur Dieu merci ici bambo te na trop depuis quelque part bambo te na ya mingi vraiment famille aura habité la bisona no siko na siko zali et pas président bi filé bambo te na siko za président kunezo c'est passé ndenge ni mambo zo dans le bon ton ndenge expliquer biso donc mambo le ga bien poso le ga bien tende boye bubenda éviter tam si bongo mona na baki kuku mo boye pas mon peu la monistrique ça va donc na bangolu quoi vraiment nzamba sunge la sa force et orchestre donc tozana to bosser na ba stade mayor ba Gero ba Jetem ba Alpa chef Liane CG na biso 26 Lulu donc to bosser des fortés donc on a bien tant na yo on a la MB et pas bina président na bina filé Ig bina filé donc na MB nzembo ne kokoma na ngambala montant na salle test ou mélité couronné bandi na mono nde libabe libabe to neni ba malade koya bona pevo ba pesinga o mbamo corona o représente soutelo te na la lit aka mo nzamba la te nzamba tika ba ne to nzembo mo corona bandi ko tika ndezala ba ko ti ba ya yo azala vocal asala to vocal eza bien te kata te na meka bu pa net vocal etikali sur le temps na temps bazinga représente nzamba sungisi ko ba olaksa anga siko na TV na ndako na lali nanga ba olaksa et les gars moi quelque temps bu nzembo sambanda simbi touche de ba sili sango boss penda tiabi fambi mekano elo mona elo ko wana soza elo mona mekano soza bien etikala na epena mekibwe nzemba mbanda simbi touche donc na meki vocal wana bu Evan Limba mo sali ke nzamba sungi lelo pe ba komo yo kanga pe donc nzamba sala ngolo ba yo kanga pe nda partout no na ko tape ke na monde pona ata na Chine kuna bato abenga nga ba yo kanga États-Unis donc ba yo kanga na monde grâce à président na ngai bina fili donc lelo et sali pe ke na ko vanda boy ozap ya no koto ndeni donc grâce na quoi na ba mo po simba ba maman boy oyo tamuso ezalaka na ndosi ezalaka te donc à travers président bina filende makambo fongami ka ndi ezalaka donc président bina filende apesi makambo ka ndi makambo ezalaka siko na ina mona loba na kata nzembo wana fambiora siko yembi donc déjà ça donc yemba nyonso na yemba na donc nyonso na ya monyango te ya monika o wana ndo sali wana yaza petit aigle donc mona na musika yebi poni ya lobi bongo yebi pe tamuso batu ba mona na mayela bo mais on a mayela boy na mayela bon ndeni question un peu par curiosité babi d'orchestre na bino kuna il faut kisi donc ça kisi aux alate so aux ambitions kisi te au vendre la banque aussi ba micro te aux vocal te parce que tant ya lingi bongo amoni ke nyonso sali kuna amoni ngotina te ya monika oyo sali ya on sali makambo expliquer que ça que yo pour solo na ba nemo ponde to yo ayokaka
eza bongo to ndenge nini nga solo na nga nga buka na te fo solo ata na parlement bato ba solo ata na boulot na bino fo solo fo za na kiss na nga na mwana catholique quoi amuto ba Saint Michel banani donc ba onde ba diriger nga quoi nga mwana Jésus Christ kiss na nga makasi ye wana donc yende muto tsanga poa ye muto soutenir nga banda na bota matilelo ye muto osala nga ba gloire wana ka nzambe moko ke mambo danger salima quoi donc ngolu na yango monaka et moi to yemba même ye moi président nga igebi na filé et moi yemba so yembi akotaka banzembo nzambe molimo voilà a se rattrapa kato la rabama bena ya sala to ndenge ni la molimo na azo a rappelé ndenge ni de polo dina de na mai mo ozo yemba banzembo nzambe na so comporte donc et sala nga moi hein oui mais quoi batunde na monde ba comprendre surtout biso ba congolais na poto mambo pende za terre penda terre surtout biso ndeto za Congo na Congo muto ayebi ka ke ngani na bo donc mardi fona ke église jeudi na ke église vendredi na kende dimanche na kende te batan na poko luka pe boulot ke sala na nzambe mo lo ba ke tango travailler 6e jour 7e jour 7e jour ya opema donc ya opema na opema ne poko misai o mona siko tant yo travailler er nyoso musala ezako ne yokenda no ka église ko sambela so nzamba yana musala ngwa kitseli ono sala na église yo mona ba frère musu baza na église pastor azani normal mes frères wana yatandani ka bakitso mona chemise wana papa yazaka bongo po batumitu ezaka ke satana a danger fo bondela makasi nzoka koluka so luka batu musu bakipa mambo sambela te bakipa ngo te do mona pena ke mutu alamuki na tongo bo drink ya makasi alamuki bo drink mais au mona akenda ba musala osama mambo danger ba mbongo yoka okenda no église aux hommes salate donc ça ya babilo mo boy faut que et puis elo mona ngana loba bato batala biso surtout na bale musique ba vie mo boya ya vedette ezalaka na biso na Congo mingi to tsaka sumu tasali succès satana donc tozong sa nzambe na sima vraiment oyo to pesa nzambe tutala donc nzamba za mystique satana aza eloko te devant nzambe faut que tala pe ke nzambe pazali nzamba sala mambona nyoso nzamba ko sala ngo apesi biso pouvoir au sala ngo donc ba chance wana au sala na courage na onde ozwa mais yeba ke nzamba zali fo bondela trop otika vino na maboko na eza teka ke mutasali succès satana donc bo pesa satana ba pouvoir nzambe donc ça neti satana sko donc so muta po mutanginde fo ka satana waza bo sala publicité mo boya ya bien te. Voilà, sur internet, dans des plafonds, des hauteurs, des nyonso. So na moni bon fona pesa ba mbote na nga mingi na père spirituel na prophète Konde Paul Dominique, bana liloba nyonso amen. Donc ça y est, ça liloba, ça nzambe to rozala te to mona na te, ya onde vraiment ça la rabiso to zala vraiment. Ba mbote na nga mingi pa ornela muswamba ba mbote na ya mingi, ba mbote na ya trop, na pesi bino vraiment ba mbote famille na nga mobimba, famille d'Adokolo, famille Malonda. Mes condoléances vraiment, donc je suis de cœur avec vous. Et yaka na oza makambo yaka nzambe mo ebi le pourquoi à permettre babilo monsieur comment vous pouvez malgré dans sa émission vous pouvez vraiment donc courage za mambo nzambe merci yaka na mutu mutaza na tango na nzamba tsai na mukili tango ya nginda tango pe a passe ezali ndemo pe liwa vie donc ça bon fambira ko ça seulement vocal mo mukie to yoka ça biso moi bien quoi ta la rayo wana zonga na vocal na mbanda simbi touche pas de problème na terrain ya bolingo tozala kinga na mbanda atakenga na kanganga na atake pa kanga sokinga na bukie yepe abukinga sokinga na zui rouge yepe kuna zui rouge hérité minimbu jansi soloko Yves de Janeiro kati fola gelore chora mbanda nanga simbi touche Mandesika azali akovanda kimia te akotala na statut akomona nga na yo akotika bongo te akoluka benga yo komeko yamba te po yo kosimba touche po deja ye asimbi touche papa bana kanga ndako donc on est là vraiment apala na biso quoi on yo ka banze mo ba nostalgie boye babi
président bina filé dans zela yo vraiment bo refonga mafona ya batala ba œuvre bo vraiment donc ni par ailleurs et pas na yo famille rebetele biso mama mukie bato nini na monde artistique bato nini oyo zara na bon vraiment ba rankine po ezanga raté mutu to zara na bato balingara ye mutu nyoso pa na bato yo balingara te biso non yo oza aimable na bato nyoso to oza pe na bato muso pe yo na bango pe na pe ngala mutu rouge to ko so la te ngai nalingana bato nyonso mais toi na mokili mutu nyonso azala parfait donc azala nalingana bato nyonso ba o balinganga te na ba o balinganga nalingaka bango nyonso pesa bango bambote bambote trop bakote bazali nalela bango fort surtout ba o balinganga te ana bapesanga bacouragement boyana ke nasala sous danger nakwea te mpo bango basepela donc bango fo bazalaka pembeni bamona ndenge nzambe aosalaka bamonaka nde Monsieur Igezo pesa makambo nzambe azosalaka bangolu quoi vraiment babi bango na musu bakufa te ba musu bakufa ba musu bazala bamona vraiment donc prospérité ndenge zo sala makambo vraiment l'aime c'est Mukendi hein les managers bambote na yo ya trop bambote na yo vraiment ya ton manager na moni pe manager na biso Giscard Moulia le parisien bambote na yo vraiment bambote mingi na Blaise Diassa autrement dit Abeda Choua ba yo na pesi mbote mingi na Christian Kiketa autrement dit Papouche wana Papouche donc makambo wana ezala parfait service mobimba agence moko ya soin ya swag so lingi libala na yo fête na yo collation na yo ezala vraiment na ndenge moko esengeli donc benga agence parfait service ozala jamais déçu famille otokomo kita déjà vers la fin ya émission na biso moi ba mbote na yo esala moi bien yo ebika ndezala na profiter pe na pesa pe ba numéro na ngai voilà côté bambote mingi et puis na tsesu deuxième dans comme le troisième vocal quoi na orchestre orchestre na biso wana imbi na nzemba papa na biso Zéphirin Nyang soki tokaboni na yo kokoma si jama tongi ba souvenir nyonso ya kala na bwakango na fulu pesanga chance une fois de plus na motema na yo Zéphirin Nyanga ye Valeria Nzele senanda kwa libala na balabala teo Papi Kader Malik, Arafat, Cédric Azadi, Blaise Yeye Salanga, Wejulu, Mungu, Bénédicte Moussouamba. La maman du monde. Après si mbote na masalanga Papi Kader Otozali, venanga José de Londres, Sida Bilé, merci na ba conseil, venanga de Gaulle Mata, merci na ba conseil, de Gaulle Mata na Londres, Féroce Mbundu, venanga Féroce Mbundu sana ba mbote a trop, venanga Jisentingi. Merci beaucoup viens ba biloko o to mona Galor Shora na ole la ka makasi na bosanité Galor Shora na France na bosanité Malik Arafat et puis Jarel Baramoto donc bambote mingi Katifola directeur d'Erten Sasa donc CGI 26 l'orchestre na biso mbimba bato balinga ngai bato balinga orchestre na biso donc ba merci à trop na moni bana matete bomoko Blanchard de la Patou Bilele la moni sous bon bana matete international moni Feli l'étudiant donc ba tout quoi na ba o na bosani te la pese mbote la mère na ngai Mamba Valentine papa na nga Dona Fambi Kosia donc ba mbote na nga mingi ngwana ba misusu wana et ya kaka na mission ndam bon banga bango donc la pese numéro na nga pas téléphone plus 243 89 97 97 651 plus 243 89 97 97 651 dans la vocale mon aimba Bénédicte Moussouamba lela ngo fort on penda masa nga bani motolinga soki amati pe panke mobembo yoko futa biye po yolanda motema na yo kasi bolingo soki eke motema mopaya milingelongo na koni ndenge nini yolanda biye yoko soma wapi Bénédicte Moussouamba yokolela yo na nani mama ye donc fambiora ye quoi et même à tout le monde Diego Lutiko Zulu Kabouikou na bosanité Cédric Tingi na Turquie na petit na mère Ficho et me Boubé Boussaka Loso héritier minimum voilà. Ouais, bah merci nanga lisusu, bah merci nanga belé na Aristote de Midier depuis États-Unis, le producteur
Dieu merci Issei, Dieu merci Issei, wana na moni hein, balobi, moi ça pembe. Bénédicte Moussouamba, la maman du monde, donc il y a des gens qui makambu, il y a des gens qui la potos à la boue. Donc sans y est vraiment mon boulot. Abonnez-vous massivement dans la chaîne Bino Balox Bene TV. Donc chaîne est à mon compte internet où kangi mikolo sala marambu. Les autres pèsent marambu kande bolingara vraiment. Bobenga benga ba remerciement la Bino et ba remarque na Bino sala biso vraiment bien. Faut bobenga rabiso hein. Et puis so boza ko s'abonner na chaîne bino ba publicité bomona wana bolekisa ngo te boza pété donc bolanda ngo vraiment attentivement ya on de ça la ke maram na biso vraiment et ça la ma ndenge ezala kaka ba mbote na mingi na vraie chérie Nathalie Birbe ba mbote na yo vraiment ya trop ba mbote mingi na famille na ngai mobimba na pesi Alain Djoubek babi yende makambu quoi yende makambu apesa makambu kande makambu ezalaka babi pesa makambu ozo makambu donc Cynthia Kalala Natasha Boto ba merci na yo vraiment ba merci na yo ya mingi tamba pambola yo na makambu mingi vraiment na pesi mbote na nga na Fali na Ketia na Patricia na Giscard na Sarah na Deborah Kapeta mon ami privé vraiment yebi ami de souffrance de Nyorama Tokemba vraiment à ceux qui bongo na merci Seigneur Jésus-Christ pour la volonté na yo la gloire na yo na bolingo na yo nde tozali le vraiment on va na bino tokutani na à la prochaine occasion na émission Zoya merci beaucoup bye.